Très bien, merci Bozali et Belé Boko Landabiso sur Tchamaloba officiel. Merci pour la confiance et fidélité Bozakanango. Naibsaka bino confiance et fidélité na bino ndepesaka biso courage to servir bino na temps oyo boko zela biso to servir bino. Ezalinga yo bino Gradi Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Tozali en direct et la République démocratique du Congo et pas wapi. Toko se la bino musala kaka ndenge bozela ka biso to se la bino musala. Alors, na mokola lelo toko proposer bino élément moko oyo tata mukolo moko akendaki ko violer mwana ya 8 ans donc kuna na commune ya Ntsele côté ya quartier Mangengenge donc ye akendaki ko violer mwana ya 8 ans pe la pulusu ya mboka na biso ebaki na kochae maboko télévision ezali radio te toko tike la bino bolanda comment est-ce que la pulusu ya mboka na biso République démocratique du Congo ekendaki kocha maboko na tata oyo a violaki mwana ya 8 ans et ngai na bino tokutani prochainement. Au revoir, bye. Tozali na quartier Mangengenge na commune ya Ntsele ya oyeleki awa soni pena pasi papa oyo bozali komona aza cordonnier bambarani mapapa a violé mwana batu ya 8 ans oyo ayaka kobambisa mapapa epana ye atikaki lipapa bambela ye tango azongi papa zuya meme na kati ya ndaku o longola bilamba na sopela o mai nini yangaka sopela mwana batu boyoka population oyo bazalaki awa tango bamoni evenema basolaki boye toza na commune ya Ntsele na poste ya tosa obika na quartier Mangengenge papa komona boye na leli lisusu mutu wana ifo kotika ete akende musika akile doit esala musala nango e aza mutu teke baboma yo bie babimisa yo bie bafuti amani babimisa ye aza mutu moko fo bamema ye musika po acto ya sali biso ba mama miboto salaka 9 mois en tout cas et pesi biso pasi toleli toka moni mto asa bonga to pe concession akitese alandoki ou aza la esprit mabe ou aza démon pour net zabwe ba chéri baze belé o atana 1000 fois wosola nae 1500 bo beta mboka yemoko pe mwana alobi boye Van atonga mapapa bwena se anto tundela yamu bambali mapapa kama aja yana nga mobali aya pese tunyela nga pe bapa mwana anatanga tunyela papa aya baba nyo bundise ya kote li nga pe na nyo kana bia osa nyaho ba tunyela papa pe na 20 ans azenga bia nga na mati ta mamati ayo ya kama aja yana nga yo ya sanga aya Alexi yana nga mobali e pana e Alexi yana nga male pana e abenyi yana nga mbali ba toko buka manga mukula to toko buka manga tozoni pe bien sikomo komo be aya singa ya tekene tekene manga be na nabi pesa na lelo na buka mama bien moko ya zo pe na ko tina ko zakabe azi mama kanini azi eloko akanyela porte cheninga ko chena bi siko ka cheninga ko jeni azaba minga na mbetu anya sanga empoli na kina esi yana nga mobali yana mbali pana esa maboko esa manga pe na lali na ngai na tango be na kepa na ina ko zali papa na nga anako pesa papa oyo atonyela ngai na pa ko tonya atonyela pe bana ina bi ma du susu ko cha cheninga anya sanga na gani ba mama baba batindiki porte banyo ba osamana batinga samana batinga atikinga na kei ye batika yo kangai alongola bila bon tata oyo nazasir ana misala ya butu toza na commissariat ya Ntsele na poste d'intervention tosa obika ngande commandant ya charge ya koto nyonso ngaye tata oyo na age na ye akoki ko violer mwana ya 8 ans te lokola violer mwana ya 8 ans biso nde tosali mosala na biso tozotinde na ministère public asala mosala na ye mais bapesaka biso susu pasi te soki tokangi mutu totindi ye babimisa mutu bazongisa ye po biso tokimaka bambangu ya kolandaka tala boye te justice esala mosala nango oui eza malamu mingi te yo papa mukolo boye na mwana ya 8 ans atako basentima yango eleki yo ndenge nini kende ba ope batekaka na butu bazali kendo somba te ya kosomba ke ya kozwa mwana batu ya 8 ans boye eza malamu mingi te bino pe ba mama bolingi kotika bana ya basi kotika bana basi kotambola par-ci par-là eza pe malamu soki moke te biso point chaud toleki eyokani et cela qui passe
pasi makasi na commune na Kimbanzeke na route Mokali na quartier Malonda bipa ikani population balelaki makasi kukufa ya coach Omar oyo ba ujana ba yaki kokanga ba joueur soit disa ba kuluna bi betela mwanza ya sans formation o bazala kanango masasi ebimi pe coach Omar akufi sur place moko ya ba joueur ndeka betaki sete liboso ya caméra ya point chaud. Naza gardien équipe ya IGSK ya coach Omar. Bon, tozaki justement na terrain to s'entraînement na coach. Ba ujana ba coach na terrain bakangi joueur. Ba zalaki donc tozaki belé biso nyonso ba joueur to réclamer que ça joueur. Ale ba ujana ba kena mesa ba dendo batu ba sopi ba dendo ba bandi obeta masasi. Ba beti masasi to panzani. Tokei ngana coach oazu masasi tozaki na sima na suka batu. Tozaki na sima to kende to réclamer joueur o bakangi ba ujana ba bandi masasi bibeta beta to komi na prince kabwani ba moto ele kalsute ba to le kalsute donc et comme le roi guerre et comme le roi guerre le roi donc le roi moto zandet na est masasi zo beta donc to mona ki ngo mo été donc masasi bandi ba kotiki kanga ba kotiki kanga ngana coach na sima premier bali ba beta ki et raté coach. Wana toza ba joueur bazaki te totikala kanga na coach ba joueur sko batikala na terrain. Batikala ki na terrain. Ba panzana ki. Sko biso bandola nda joueur oyo o bakanga ki. To komi na kikanga ba beti masasi. Première balle et raté coach ngam na kimisaki. Ngam na kimisaki deuxième to telema kinae to telemi boy. Deuxième et côté na mbunzu. Et côté na mbunzu a gangi. Oganga gangi ngae na yambie. Na yambie polo na late ya pembe na tricot nyonso bebe na makila o ave ya coach Omar oyo akufelaki na kolela bango wana esalaki ke honorable rapporteur à ville province de Kinshasa Léon Junion Mbalemba oyo azali bongo susu ya bana Kimbanzeke ayokaki koganga wana nde asalaki mo bagena descente pona koyeba na ko participer mawa oyo ekomelaki population na ye ayaki avec impact na idéologie pe akutanaki na famille boyo kande basole betamaki na libota toyaki kokabola mawa na bino l'autre sepeli balobi ke bakangi déjà soudana oyo komaki mwana lobi pe audience foraine ekozala à partir ya 10h ya mwana te osamisa publiquement osamisa publiquement na terrain soit banza kozala pe toya pe wana tozala na bino tolanda penake makambo pena esalema na ndenge elongo bani na sima na nyonso mwana mboka kanga oyo ba ete libota pe batikalaki sima te babetaki sete lolenge kani likama ekomelaki bango boyoka bango toni bino tondi ezoloba osepela na bao bazosepela kolela na baoyo bazali kolela kabola bapasi bao bazala bapasi acte yosali ya kotala ngai kokonsole ngai population nzambe afuta yo ya mingi mwana si akei kuzi bato tikali na pasi na motema eko konsole ngai pasi wana nzamba afuta yo ya mingi asunga pe mingi asunga pe bakomanda na biso ndenge bazwi mutu wana na sima na nyonso tu mwana mboka kanga oyo ba ete honorable Léon Junion Mbalemba abengaki pe lisusu bakonzi na likama oyo ekomelaki ba joueur na biso ya quartier Malonda noko nanga kanga oyo ba ete le général Sylvain Kasongo Jérémy 33 oyo ayebisa population ete ngonga nyonso likama ezali bobenganga na kozala présent ayokaki likambo wana esalaki pasi makasi nde apesaki ba mitindo ya makasi ya kokanga motu oyo asalaki likambo oyo ya kobeta masasi ya koboma coach Omar yeyo liboso ya ba juge noko nanga kanga oyo ba ete likolo ya mibeko moto moko te azali surtout na bandeko oyo ba policier batikali ete ya bino boye ba ete kobati la population biloko na bango ezali nde koboma te boyende ezalaka mibeko esa musala nango na nyonso tozali kopesa merci makasi na honorable Léon Junion Mbalemba lolenge kani azali kosala ba effort makasi pona protection ya bana Kimbanzeke surtout likambo ya sécurité oyo koko ezali makasi kuna mwana mboka général Sylvain Kasongo merci makasi lolenge kani bachaki ndeko o maboko boyende ezalaka population bako comprendre ete bazali na molobeli ya bango kitoko ngonga nyonso likama ezali azalaka kaka présent yenani honorable rapporteur à ville province de Kinshasa le mieux Elia district Kachangu Léon Junion Mbalemba wumela nayo sima ya
liwa ya coach Omari oyo policier abomaki na commune ya Kimbateke. Honorable Léon Junior Nembalemba akitaki na famille wana pe a contactaki ba autorité compétente na yango bakweyaki na policier wana. Ah oui, nde mukolo ya vendredi 7 octobre 2022 procès et salemaki awa na terrain ya Siwambanza na commune ya Kimbateke devant ebele ya bato oyo bozali komona awa bayaki batala ndenge nini bakokate la policier oyo abomaki coach Omari. Lisu ya bana Kimbateke honorable Léon Junior Nembalemba azalaki pe wana assistaki pe na audience et bandeli tisuka ya audience boka ndenge bakateli policier oyo abomaki. Le tribunal, à la majorité des voix de ce membre, après vote au scrutin secret, répond de la manière suivante. Oui pour le meurtre. Oui pour le coup et blessure simple. Par conséquent, le condamne de la manière suivante. À la peine de mort pour meurtre. À 6 mois pour coup et blessure simple. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamne à une seule peine, à savoir la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Quant à l'action civile, après analyse, débat et délibéré, dit recevable l'action introduite par le sieur François ainsi que la famille de la victime, l'enfant Omar. Par conséquent, condamne le prévenu au paiement des dommages et intérêts à la famille du sieur Omar d'ordre de $20 000 équivalent à francs congolais. Pour le sieur François, condamne le prévenu au paiement du dommage et intérêt d'ordre de $5 000 équivalent en francs congolais. Ainsi jugé et prononcé, autant pour moi, ordonne la restitution de l'arme à la police qui est son propriétaire. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour. Longonia na honorable Léon Junior Nembalemba oyo akokaka pasi ya bana commune ya Kimbateke te et surtout soki bazuli kambu population oyo bazalaki awa basepelaki makasi ya komona implication ya honorable Léon Junior Nembalemba boka population ndenge basololaki. Quand les Arabes policiers ont battu la population, les biloko na ye. Mais les gens comment donc ils doivent pas ngouner les policiers. Oh va bomi oh yaza leki na ngai. Si papa Junior Nembalemba atala likambo tina suka. Alande la penza. Ah oui! Félicitations na justice congolaise ndenge basambisi policier oyo kitoko pe bapesi mbano na ye oyo esengeli. Boende masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paix location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paix likambo tali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nos solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala jo de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ai mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango
Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka. Tozali na province ya Nord Kivu ya yandimela ike kote oyo batu baza kokotela bandeko na bandaku koboma koyiba kosala n'importe quoi ya boye bapepo kangake bandeko oyo bozali komona baza ba criminel minene o banyoko la population ya Nord Kivu na ndenga kosakana te bayaki ko braquer ba changer bayibi bango plus de $5,000 tellement la police ezalaki lisu likola lisu elandeli bango etie bango maboko nde bayaki bongo ko présenter bango epa ya gouverneur lieutenant général Constant Ndima oyo ba présentaki ba bande ba criminel baza ko nyoko la population na ya côté kuna boyoka ndenge basola ki na micro na biso ya Point Chaud. Si je vous présente encore un groupe de 7 qui sont des tueurs professionnels, ce sont eux qui continuent à tuer des cambistes. Leur dernier forfait en date du 29 septembre. Il y a une semaine et un jour, en Docho, ils ont tué les cambistes qui s'appelait, je ne sais pas, le nom est ici, et ils lui ont renfloué $5,000. Comme ils sont là, c'est une équipe de 7, il y a un policier qui leur donne des armes. Dans cet état de siège, nous avons beaucoup appris dans cette ville de Goma et les autres agglomérations. Le pareil méfait, de crimes de sang. Et notre population en souffre. Nous aussi, nous recevons beaucoup de pression. C'est dont je vous félicite aujourd'hui. Mon général, ce n'est pas pour la première fois. Merci, vous le faites souvent. Merci, excellent. Vous transmettez mes sincères félicitations à toute votre équipe. Ah oui! Longonia na la police ya Nord Kivu ndenge boza ko sala musala kitoko lisu lukola lisu Monguna akota te pelisusu félicitations na gouverneur militaire lieutenant général Constant Ndima oyo azape ko battre la population na ya Nord Kivu Monguna akota soki mokete biso Point Chaud tolobi eyoka.